Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. CFC Mon Église, venez rencontrer Dieu. Voilà, bonjour, mbote na bana notre père nyonso, bana CFC, bana de la foi TV, bande nyonso boko aux occasions olanda biso na moment oyo ba papa nanga, ba maman, ba yaya baninga, tope ba leki bisika nyonso bozwami tika Yesu Masiya Nazareth, nzambo na ndimela, oaza mokonzi moko pe mobikisi. Oya matane kuluso Golgotha, akufa seko azana bomoi, nzambo ya zala azapa kozalaka seko na seko aotikalaka nzambe nde na tomboli ye. Na tongo leo na ngola sali biso tokutana en famille. Botoka kopesa message otokoza nango de la part du Seigneur et pour que libota na ye oeza libota ya bana nzambe tope libota basantu ba vivre bolamu ya Yesu Masiya Nazareth oaza mokonzi nazo bandela pe mobiksi na biso nzamba parcours pe ya kondimananga nzambe ya CFC nzamba centre évangélique de la foi en Christ o wapi to saila e lokola baumbo ya pamba. Encore une fois de plus mbote bonjour na bino nyonso, ça dépend na heure oyo okoki kozwilanga soki na pokwa bonsoir, soki pe na butu soki pe na moi bonjour papa nanga, bonjour maman, bonjour yaya, bonjour muninga, bonjour mosali na nzambe to pe ndeko okozo okazio ya kolanda biso. Alors nga pena ndeko na bino na ye pona ya kopesa bino bonne nouvelle ya losambo otoza nango bandeko nanga diable a ebi site moko oyo akoki déstabiliser beaucoup de personnes au même moment, c'est la famille. Raison pour laquelle omoni ba divorce ezosalama na objectif nini ba divorce ezosalama, c'est le monde à ténèbres eza po bana oyo bakotikala wana lokola bana oyo papa na mama bakabwani bazala bana moko oyo bakomanke éducation, bazala bana oyo bako souffrir na vie et beaucoup plus na biso ba otozwami na Afrique boye eza penza pasi soki papa na mama bakabwani otope papa kei mama tikali tope mama kei papa atikali lelo tozomona bana ebele bazana kati banzela bana ebele lelo bazotanga te bana ebele lelo baqualifier bango lokola ba sorcier mais bazala ba sorcier te ya omo komsu na bandolo bana lobi caprice ya mwana so babotine baza sute et comme atetites ba mwana aza teti parce que ba pesi boya boy kolia ba bia sala boya boy or bandeko bazana étranger ba yebi mwana azana ba droit ape na ba devoir na ye. Donc si tozo beta tolo na ba devoir mwana toyeba ke mwana aussi azaka na ba droit na ye oeza normal. Alors ba droit ya mwana so imoboti aza a comprendre que mwana ngalinga kolia oyote alinga kolia alinga oyote alinga kosala loko boye oeza pe naturel eza na rien na kati lokola signe ya impolitesse to pe ya tetitesse. Mais oyebi bien aimé dans les Seigneurs ceux qui parents zate mutazo bokola mwana amona mwana za teti amona mwana za impoli au qualifier mwana na toutes sortes de mauvaises qualifications pour baboti bakoyi kozala te. Alors par là vous allez bien sûr réaliser que diable azo panza mingi ba famille tamusuma mozola nanga na tango yo famille na openza eza penda malao mingi te tamusu sozola nangai libale kufa tamusu sozola nangai mobale akufa mwasi akufa et osala choix mususu mais lelo ezo compliqué yo ezo compliqué tamusu pe ndekozana étranger tika bana na Afrique tango yoka sangwa bana na yo to pe ya mwana na en Afrique esala ko penza pasi makasi pasi komona que mwana nazaki na ebi etonga nazalaki kuna comment mwana situation na eko koma compliqué boye comment et il y a beaucoup de points d'interrogation aux omituna lelo. Bien aimé, c'est ça la mission du diable. Le diable veut seulement séparer, diviser les gens pour que quoi qu'on réunisse à cha sémence na. Il y a un moni ba couple belé pe ba famille et belé ils ont un problème pendant que nazolo ba même ba couple ba sal na nzambe bien aimé dans le Seigneur. So mobile azama casse tant sous moi ça comme porte d'entrée. So qui moi ça azama casse tant sous mobile mosala nzamba comme porte d'entrée na kati ya couple. Et aujourd'hui, même le couple basal nanzambe est un problème. Ceux qui couple basal nanzambe est un problème. Bon, couple monsieur bien aimé dans les Seigneurs, tolo bani. Alors, tous en a ba famille ou ils en a ba problème. Ndeko nanga komona ngoka bongote, tozo vivre na mukilo potokota lola mukolomoko. Objectif ensemble les lola. À part biloko siècle présent au nzamba ko pia biso, lokola ba signe etalisa que Yesu Masiya Nazareth nzambe na biso ya solo pe ya bomoy. Et il y a Moutouya, il y a plus après cette vie. Parce qu'on peut avoir tout. Tout.
libala ozwi na yo nde toteyaka mpe libala eza liloba na nzambe. Nzambe alobi na mukana Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 14, alobi je veux que le jeune fils se marie. Alobi quelque part aussi deux vaut mieux qu'un. Oui, c'est vrai. Libala ozwi, musala ozwi, mukanda na poto ozwi, permis ozwi, awa na kini awa tope na Afrique. Autres gens ont posé ça nzamba pesi, mais il y a mutu ezalola parce que quand la mort arrive, tout est kotikala. Ezana mutu mota okota lola parce que atiki banda kwa bien na Congo po atiki mukanda na mukili oyo. To atiki nda kwa somba na mboka wa zwami nde nzambe aomona akomo banga ya kote lola po atiki ba société atiki ba mbongo atiki ba compte na ba banque non. Salut ezali kambo ya ndenge to tambula na nzambe ndenge to tambula na ye nzamba zotala ba discipline to zana ngoli boso na ye. Yaya awa ozo vivre na couple eza un problème yo kangi maboko opesi mobali no faute opesi mobali no faute tant si mobali popesi mama faute bana bopesi ba boti faute ba boti pe tant si bopesi bana faute chacun zo luka raison na ye mais nga problème na ngezali awa bo tika la problème si la mort arrive aujourd'hui après la mort lorsqu'il y aura le jugement dans le dernier jour bo samba ni liboso na nzambe ndeko mo ayembi alobi liboso ya nzambe tata ngana koloba nini wana nzoto so pola na yo ngana kosamba nini nzamba kanisa notre papa akanti na misala na musala na nzambe papa Blaise Akila nzoto senga kinga ba biju nzoto senga kinga na mimona na leki baninga nzoto senga kinga na mona ngana tanga koleka baninga na sa lolendo nzoto esenga kinga na loba ngamu na tonga banda kwa mutuya na mukili oyo nzoto esenga na loba ke ngamu na mituka cher nazana famille bonga nazana nyonso lokola mutu oyo wa lobaki na mukana Luc mutema na ngai sepela po ozana provision e bamvula na bamvula mais Seigneur aloba nini est censé cette nuit même ton âme sera redemandée et la personne était partie. Parabole wana bien après la mort lorsqu'il y aura un jugement au souka pour un problème à couple na yo au pesa mbali no tort tant nzamba o sang au sambisa au pesa mwasi no tort tant nzamba o sambiso yaya au pesa bana tort tant nzamba o sambisa yo bana yaya au pesa ba boti tort tant ozana jugement éternel jugement de l'éternel Bible lobi to le kana tribunal ya Christ to samba tout ce que to sana sena moi to samba samba yaya. Mais j'aimerais parler de ta famille bien-aimée dans le Seigneur. Tala libota na yo boyo kanizate. Tala foyer na yo boyo kanizate. Pendant que je parle là, nzamba ko utiliser nga lokola canal en ce moment pour adresser na ndeko penza ozolanda tu sens que ces messages ezo percer na mutema na yo. Yo nde mutu nzamba olobi. Couple nous a bien teint, bo ça la semblant na miso batu yaya. Le diable est entré, il a déjà sémé, il a déjà bâti son hôtel. Il a déjà bâti son hôtel na katia foyer na bino. Il a déjà bâti son hôtel na katia famille na bino. Maman ana bana o ayoka na bien na bango, izana ba mso ayoka na te. Papa zana o alinga kana o alinga ati. Tam sou bateau papa o linga maman o linga bango te. Na katia famille bokomi deux camps. Et vous trouvez ça normal? Hôtel il y a division ce côté parce que là où il y a la division c'est la haine qui règne. Et lorsqu'il y a la haine, la mort arrive facilement. Ba poison comme kota po ni pona ba haine. No yoka de ko bomi ndeko na ye na poison ndeko a livré ndeko na ye. Na iloko mo songolo parce qu'il y avait la haine. To kamo ndeni. To mone on kutu na Bible, Caïn aboma Abel pona haine. Caïn aboma Abel pona haine. Tata moko mama moko. Yaya, papa, famille a un problème. Yozo luka ba raison et lokezo kamusanga ozape chrétien bien aimé dans le Seigneur. Hein, yaya. Ok na église, yepe kuna ke na église. Mais finalement bande konanga tozonga bana nzamba ngopenza o tozo sambela si c'est vrai to kende lola to mona ngono nde to tamblo na sena moyi. Ngana nde konanga to yoka na te lola ngono okota ndeni. Même si ngamna na raison. Mais Bible lobi recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, on ne cherche pas seulement la sanctification, soki to luka kimia na batute. Voyez mes amis, mes frères et sœurs, papa, maman, voyez maintenant, problème na kati ya famille, il y a un allé qui boyo kanate.
mutuna kwena ye et bozo lukana ba raison mais ba raison oyoyo et c'est pandi famille bande konanga et c'est pandi famille et aux sengomi so toza ini na famille toloba so Christ azongi lelo libota na biso tokeme ma vie mususu ata toyeba na te mena yebi ke leki nanga toza malamu ya nanga toza malamu ba boti nanga toza malamu to kota lola. C'est ça l'assurance de la vie. Et ça babilo côté pandi bino opesa ndeko mbongo selo likamsongolo asalelo kamabe ya ngote ko panzabino e ko panzabino teza biloko ko leka oui ça fait très mal olukambo na passe mais ya décevayo oui et ça la passe tant ça sala ka mabe moko songolo oyo yebi ya ezo frère kula kayo pas mal de larmes peut-être au plus profond de ton cœur mais laisse-moi te dire bien aimé il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3 dans verset 1er il y a un temps pour tout. S'il y a un temps pour nous aussi, il y a un temps pour nous arranger. S'il y a un temps pour nous kangakanda, il y a un temps pour nous pardonner. To kangana kanda tiwapi oyo lelo famille bokomi na ba groupe yena yekuna bazala bien yekuna na yekuna bayoka na raté mais jusqu'à quand bande konangai et aussi la mort arrive aujourd'hui. Où serez-vous na kata famille wana bozala wapi yaya bilo kaka mukili oyo bato ebele baokufa baotika bambongo baotika bandaku bamusu baotika bamususu auta okufa atika soki 62 parcelles toyoka etika la bato bazowela ngo bakomo bundelango sikoso azaki na nzambe te nzamba na jour à jugement a permettre soki atambola malamu te akeli felo papa maman frères et sœurs ta famille est dans l'esclavagisme sans le savoir. Mais je te rappelle, ta famille est dans l'esclavagisme. Vous savez, tant que Satan a côté na via batu, après ça batu, d'abord incrédulité. Mais comment mouto ko sala mutumabe? Oui, diable a bomié intelligence, a bomié sagesse, a commis quoi agir lokola un animal. Et lorsque quand le diable arrive, a eu possession na via mutu, a longolé ba penser nyon soit malam. Et oya mabe yango ekoma malamu pona yi oya malamu ekoma mabe donc il a liboso yango moni Salomon a comprendre que papa nanga zaki na onction David atambuli na nzambe benge l'homme selon mon cœur mais quelque part akeko bébé ça qu'ils ont moi ça batu abimisi mobali liboso ba bomiye aboti mwana et à vivre ba conséquences na kati ya parcours na yi nzamba privé même David a tonga tabernacle a tonga temple te mais lorsque moi na aye nzamba bisake moi na nomu tongela nga temple et tant et comitant Salomon Zubokondi qu'est-ce qu'il a dit Salomon ke luka nzambe avec 1000 holocaustes a 50 nzambe ni alobi Seigneur pesanga mayele pour natambu sa peuple na il savait que l'onction c'est bien tétité c'est bien intelligence c'est bien agir autrement c'est bien bon mais il a compris que sans la sagesse on ne peut rien. David était ouin, bapakola ye et pas Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 16, sur le verset 1er au monde, nzamba lobi sina bua ki Saoul, na poni mutu mona libota Isaïe, kende ko wendre, babisa bande kwa David belia ba chama et simba te David ba ke jouer na désert, bapakoli et pas Samuel ou afanda na makola nzambe depuis sa naissance. Pene sacrificateur Eli. Yaya, na lina lobabwe. Yeba que sagesse aussi ba longoli yango ko bando ko agir lokola mutute famille est en esclavagisme to luka to yokana ya kita famille za la ini pona lola nanu pona lola bokabona pona biloka mukilo na famille mais biloka ngwe ko tikala ya ata yo pozwa kango nyonso nkola liwe ko tikala okufa nga pe na okufa bien mais to okufa to okufa Bible lobi na mukana Ecclésiaste chapitre 8 verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'y a personne qui peut s'élever pour dire je suis le maître de mon souffle. Non, il n'y a personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul. Ne azo gérer souffle nabiso. Mais si tu meurs aujourd'hui avec des problèmes, osala wapi après la mort. Lorsque vous allez présenter dans le tribunal à Christ, olobani nande kona tondo yo kana tepo atekanga lupango. Tondo yo kanate po akoselenga makam. Tondo yo kanate parce que azaki mabe po oza fort ou quoi que soutenir oza faible. C'est ce qu'il a été écrit que le fort soutienne le faible.
Mais pourquoi tu n'as pas fait? C'est l'obéissance, désobéissance de la parole de Dieu. Du coup, on a destiné d'en faire. Je ne m'aurais pas bien aimé dans le Seigneur, na qualité de frère, na yo, ok, ne li fait na lingité, et on est na sungao. Alors, dimanche, on a un culte spécial. Nous continuons par la grâce de Dieu. Culte spécial d'abord pour ce dimanche 5. Et ça, prière de famille. Donc, culte, il y a prière de famille parce que mois de mars, Mobimba O, na l'église centre évangélique de la foi en Christ, CFC en sigle, nous avons un mois de prière de famille. Mois de mars, mois de prière de famille. Parce que moi, si, il y a sa production, moi, si je crée la famille, mon bal appelle sa sémence, moi, ça à produire. Alors, si ma beleza ma bé, attends, c'est moi, c'est quoi le robot? Alors, moi, ça, c'est un symbole, il y a production. Ce qui veut dire, moi, si je ça, la famille est là, sous la grâce de Dieu, et à son temps. Alors, il y a un mois de mars, au mois de la femme, moi, si je peux la résurrection Christ, c'est le 3e jour. Et 3e mois, moi, na bango, nous avons surtout le mois, il y a la prière en famille. Parce que les Français, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, maman, bazo représenter biso libota. Moi, ça m'a yé à ton anda, c'est la famille. Il y a un invité bino, des causes étrangers. Benga bandeko bana Congo. Robana bango oui, bosambe na l'église na bino, pasteur de la foi à pécher na royaume te. Boya kaka dimanche. S'il faut senga nzela ba senga, so passer dans une compréhension, baya kaka dimanche. Dimanche, boya en famille. Papa, maman, na bana. So ba boti bazate bana boya, même bos un problème. Bo supplier, bo foutre la baninga ba transport, so moyen mutu keza bo memana en famille. Boya to ça la prière, to ça na premier culte, ko banda 7h ti 9h. Deuxième culte ko banda 9h ti 11h, ti 12h pardon. To ça na culte en famille. Donc culte en famille, prière des familles, délivrance à ma famille. Famille na famille ba ko simbana. Attendez qu'on a zaki kuna luka bande kuna yo bo simbani to sali ba prière en couple. Moi sinon bol bo simbani bo sambeli papa sambeli pour na maman, maman sambeli pour na papa. To pesi ba directive à prière après maman luka famille na yo, ke na famille, papa ke na famille, bo ke to bondeli en famille. To simbani en famille to bondela nzam. De façon que nzamba zonk sa unité na kati famille. Diable a sémé division pendant beaucoup de temps. Tant que la famille n'a pas koufa qui déjà à cause il y a séparation, il y a division. Et ça n'a pas une famille malade à cause de la division. Jésus de Nazareth ne veut pas que Yaya Bo continue bongo. Hôtel Louana, dimanche le 5 Toboukango. C'est César. Église centre évangélique de la foi en Christ. Ils ont commis à Sainte-Thérèse, aux routes qui m'attendent. Non loin à Sainte-Thérèse, tout ça sur Macadam. Tu n'as même pas besoin d'adresse. Tout ça est venu Bombo. Mais ce n'est pas important l'adresse parce que nous sommes dans un lieu où il est public. Nous sommes dans une tour qui m'attend. À tout n'a pas d'adresse. Allo banabandeko. Bo qui est en église et pas passer de la foi Cambra. Bo qui est en porte, il y a église. Donc porte il y a église. Au leki caniveau ba tchaka ba bloko po leki là, au leki ka caniveau côté balamoko na parcelle il y a église. C'est dimanche 5 mars. Dimanche 5 mars 2023, Nangonga 7h, premier culte 9h, deuxième culte 9h à midi. Tous avons un centre évangélique de la foi en Christ où intercession tous avons mobilisé, comité de l'église tous avons mobilisé, membres de l'église, département tous avons mobilisé pour la délivrance il y a ma famille. Papa, maman, koluka raison te, to kita na biso pour famille et tongama. So famille tongami, to vivre makambo sika. Bana baoyo kanate, papa zo trouvango normal. Maman bana baoyo kanate zo trouvango normal. Yaya zo kanate na ndekona lek na baleki, zo trouvango normal. Baleki boyo kanate na ba yaya bozo trouvango normal. Mais ceux qui ya bandite yo banda yaya parce que yo oza convaincu na molimo santu banda. Ceux qui ya boyi na ye, nzamba ko jija au ken enfer, yo nzamba ko libérer yo. Yaya. Hôtel ya division tongami na famille. Totalement. C'est un message oyo molimo santu continuer ko tcha nkati na yo. Panza message oyo partager lien oyo penza ba famille to sambela na de la foi TV. Donc au quotidien de la foi TV à partir à 7h on commence le premier culte jusqu'à 9h et le deuxième culte commence de 9h à midi. Donc là maintenant je vous invite tous
ba famille o baza awa baya na église baya sur place ba ndeko bozana étranger na Amérique na Asie na Océanie na Afrique bozana na Kinshasa na ba province o bokoyi ko yate bien aimé appeler ceux qui sont ici à Kinshasa qu'ils arrivent benga ndeko nanga ozana étranger benga ndeko aza présentement na Kinshasa aya ndeko ozana azana étranger azana Kinshasa awa benga ye loba na kende ko représenter famille zwa ba ndeko zwa ba cousine zwa ba cousin zwa ba ndeko bokende to sambela le 5 au dimanche le 5 to bondela Yesu Masia Nazareth enfin que azong sa unité na kati ya mabota. Voilà bien aimé dans les Seigneur ozaki message na kopé Sabino lokwa frère na bino leki yaya topé muninga ndenyo sunzama ko chona mutema okwa kobenga soki pe musali na nzambe otoza ba simple instrument et kolo Yesu Masia Nazareth azwaka lokumu. Merci encore une fois de plus na bino nyonso bana notre père bana CFC France bana CFC Angola bana CFC partout à travers le monde bana de la Foi TV ba papa ba mama ba yaya baninga baleki nzambe nanga apambola bino mingi lelo tozana prière lelo jeudi tozana prière à combat na 18h na CFC France 18h na Ivry Sissène au komi wana prière eza lelo ya combat pe lobby na invité yo ozanga te toujours na CFC France veillez eza lobby bana notre père Yesu Masia lobby veillez et prier. Donc vendredi à lobby et veillez eza na kati ya Ivry Sissène et pas centre évangélique de la foi en Christ ezwami veillez eza na église lobby loko la première vendredi à moi donc veillez ezali et eza bien préparé pour la gloire du Seigneur. Kobo santé ba programme sur CFC France chaque dimanche na kati ya Ivry Sissène tozawana na avenue Maurice Gesbourg na 94 bateau na 94 tozana Ivry Sissène. Donc mon abisso wana chaque dimanche le culte commence à 7h jusqu'à 11h30 des cultes na bisso et si de 7h à 11h30 dans centre évangélique de la foi en Christ na Ivry Sissène avenue Maurice Gesbourg 94 na 94 Ivry Sissène tozawana et lobby na bandi lelo jeudi chaque jeudi tozana culte à combat et délivrance Codef combat et délivrance des familles à partir de 18h et dimanche tous en culte de 7h à 11h30 et premier vendredi à mois tous en veille de prière kuna tika nzamba pambola basal nzambe nyonso ya centre évangélique de la foi en Christ France pe bana nzambe nyonso ya CFC bana de la foi TV et partout à travers le monde tolingi bino mingi tika Yesu Masia Nazareth nzamba CFC oza mo kontipo bikisi na biso apambola bino tokutani dimanche pour notre programme de prière au Tozanan. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. CFC Mon Église, venez rencontrer. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB